nazali qui na âge mais le quoi naza déjà nous quoi ban et puis na moi mon bali tant que solino na likambo c'est que considérer nga na yebiso kaka décision et ou ta motema na yo mais considérer peu moi si na yo moni moi si faut la kisa epé likamuna oboye la yo na zoboya to kwea aw ya zotala kaka mbongo taka mon peut-être oyo raisonner biso soto e bien monté yo mto vanda na talelo na yo découvrir particularité ya na moko likolo ba discussion ça la pe bongo bien donc na yo découvrir que ya mo santu na kati na ye azana moi nini ki indien mo na kati na ye yomo ya ba théâtre le biso ndo ki pete kaka ba Fatima Boul o Paloma o pesa nani kuna yomo na yo mona siko pourquoi ya mo santu na bité azala un problème ni na lipati azana problème ni na mindondo atikala kolinga théâtre na biso te yika zimagie yomo tana poso ko ba magicien nzoka pona bendie bofu zo makamno na maboko yo moko mika kozela ngo kotalela mama te mama za na sentiment ya mwana ye mutu na sako swana ebisa ngana linga mo santu koleka yo kutu zemi no linga ke memanga linga ke memanga na linga ka mo santu oui c'est notre sololate maman tu sololate bien combien mokilinga na yaka Zamba pesi nga nyonso nasengaki yo apimelinga kaka seyo ozali malheureuse loboko na litama Adela soki nga nayebaki nalingaki kolinga yo na mwa bareserve yo soki ngai nayebaki nde osakani na motema na ngai te Asagana kate olele mama boko na lita mama bapesi nga conseil balobi na bimaka na ngana totikako tete dai maboko banki vuandu utema Rachel futa yo na kopesa nuka keke hanga ye jena lo luka vie. Bonjour. Bonjour. Gladys Azate. Yo za na comprendre nga otia. O peseli bonjour kuna o susi o go suki Azate kuna. Tambo ndi makasi na moyo. E bozo tambo mo aiza moyo. Andi karasole za. Parasolaire. Gladys Azate. Admeka. Et puis to komi ko éviter yo na Gladys. Pour Gladys a fille à chance. Aza fille à lokolo pete. Et puis azwa kanae. Il y a un problème dans non. Moi, je suis ma malchance. Allez, on a contaminé pas moi na biso. Il y a comme il compte sa famille na biso. On a fait malchance. Ah? On a fait malchance. Et bon, il était là, comme on nous a dit, bleu, il a malchance. Pour moi, s'il fallait ta rose. Pour rose, il a effracaka. Oh, on a chance. Ah? On a chance. Et bon, on a la au moins, ABCD, aspect beauté, charisme. Au moins, on a dit. Omisekiti yao ya mangado yamba. Ayo luka Gladys sabiki Gladys Azate ado salwa sanga kontu. Gladys Azate. Gladys abima akeba mobile na ye. Bazo kende kolia ba shawarma, bazo kende kolia na ville na restaurant. Parce que Gladys Azate kolia mindeli ba tonde kuna mindeli pisini pembeni soki aliye ade munanje. Et puis, les abonnés m'ont invité pour mon camarade Paul Mwamba, papa social. Il m'a invité. Paul Mwamba, papa social. Parce que papa Dédé Lonyema, la maman naye Mimi Nyota. C'est comme ça, moi, il tire là haut. Bala ngombo la kente. Na pikini yo sukula na wote. Ngabe kana kile kuso na pikini te. Ya okenda kuna ngamu na boy. Iyo to bolti. Ngamu na boy po na maya batu na ana pikini te. Na boy po na maya batu. Moni pisini za kasuko koti boy. Mona batu basuko ni propre ta ubimbe bro. Na inga za boy so bela suko koti na pisini be kubima na yiko da problème sante. Mais sorti na yiko. No konga benye Gladys Azate. Te Azate. Azate. Yo va na pas la bilote. Oh papa, est-ce que mbali boso ngana ya ayo elinga lelo? Na yeba ya masiko. Ozo komeni ko déranger bato.
En bref, ça peut être moi, on peut pas tata na maman na e. Si vous n'avez pas camarade, on a des bails na tata camarade. C'est pas une relation à la télé. Une relation à la télé. C'est une relation trop sexuelle. Il y a un tempo. Gladys, ça moto yo azo fait la famille. Yo est la Gladys. Une famille yo té. Oui la Gladys. Mais ça moni kaka. Utala yenga. Nandeni, ngatala yo. Nandeni nalipona ulikone pano. Eh, atakuwa bina afya mali chance. Mbala wana ulingande yo ye ngana lingi yo. Utala nini? Inata mbalite. Natala ndena wakamwe kela mwabu. Natala na ekela moni. Papa na ngala kwa tatana ngale tatana ngaza dengaza. Tato wa. Oh, atemi ako. Et puis il y a d'abord on le mamé le goûter on le de botanga papa nous ça défend d'amour aider pour la tchétché non na le baté au goûter na tchétché et tu es famille ouais bro minimum pour yo pena age no kina na tchétché no kina osani ule sanga c'est ina yela tchétché wana vali wo mwana na pété yibi na mwana ah papa yupo tuboni petit moi il pose ngale comme les gens mukolo OK pour mes ça rien fala kuna na tchétché na fanda kana sumi bien na ngamoko sasa kumela ngula sa mutu pe na sa funa vie OK mamba tchétché ya bote mamba tchétché siko mutu pe na ye autakenga kena elongi mabe kena simite yo tata mutu boti ngai na uti pe na mcho siko eloni nyoluba ulubani tukabali ka raison ya 50-50 raison maluba lubi tukabuli yango 50-50 malubani ya lubi nde alubi ke uza elongi mabe uza boyi bon nakope kokondane ye mingi te nakope kokondane yo mingi te voilà kabuli yango 50-50 uza être c'est la ngalo kuna net na makam na bino pa lubi ke yengo uza mabe ngala kokulinga yo te uza mutu ko sia salite pamba pamba alors maluba yenga na kabuli yango 50-50 ah je suis comme c'est au privilège de pas là d'abord compte na makam na bino bimak à l'extérieur compte ouble ce qu'on yene nga c'est bon ce qu'on sait que ama kende pona nga pas photo le vidéo bazon ça image ouais tata yo linga ngati ya crèche qu'il neige ata bitu mamo yo bunda ah na pe lo belo côté nga na sa mobile TV tu nga na sa lokula yo mais tu vois vous avez le goût de 50 douane la PC 51 parce que la base est na la gagne donc vous allez kinga après le basu yo de botanga yi yo to banda suna to soka ke su batama ya pongia makasi za maladi di some kwa msanga na kantabi utaka hazete bonibo oningana na data ashini ya malongo za bonibo yo za mkolo mwasa pepe manako oza so batushe babilono akale so akwa bambanda papa Chambine ne soumet pas la tata ici. Oli mabine ko kapena mabele tala lola yoka bana na boti atomboke linda abatomboka so bamoni malongo ezate dekole na boyi ko dekole lope ya njambe na boyi na ngai pardon na boyi na ngai na boyi okopekisa makolo na ngai te oki okopekisa ngako kene pa na mosato ta tie mwana na ngai na boyi na ngai lelo pena na boyi o pekisi okende te me donc eza manière ka yo yebisa okecha akimia kuna te okecha désordre este ngai te o installer pena este na ndako mwana na c'est pas bien hein ngano tozale kuna pa ya mosanto to solola lo ko nyama bena sali ko dekole tika ngai ko dekole kamoni yo ke luka susu bo frère na ndenge na omoko vraiment yo kanisi so okay limbisa mo raisonner bien te yo kanisi soka soki oki mwasi na monte yo nda yo ka bien ndimi mama to soli lo kwa biso to soli lo kwa famille biso misali yo keso na ndena o keso la na bof mama dini mabe na mabela likamboni donc bibisi mwana lokola nyonso elekana libala na ye azwa ngo ayobetela ngo famille na ye eza bien te antwanga akondana ki na wana ngol bangani ya lokola likambo esami kuna moto ene erreur eza ya mosantu mais biso toke yo comme mosusu na famille ya beau frère tomona mabe
ndeye pe likambo sala makuna ayoki ona famille ndaki na lobi na ye na bi mabete na monia oluma be na jobo ya dekor na jobo ngana te ko na fandise na ni atata likambo ni yo lingi otikisa mwasi na yo musala ezobi kisa myo na ndako yo lingo boy sa mwasi me sa be pamba bo mwasi sa de loko te ngala kuti na ndako bien mwasi jobo bisa ba te ba to taka kera si ta likambo ni yo ni yango efido da bi na ngadi mama na lobaki na ye bongo te na ndaki na ndenge penda te soki azo loko ezo simba te soki azo continue be na ngo ezo simba te na ko azili mabe me na nzana ita sote ko boy sa mwasi na ngai nini sala ngadi atata tinde bongo limbisa ngai peut-être ngana okati mabe to kabani na ipe malamu sikolo ngani ngoyo koyana ngabuto abuto bana kwa kombena ezaka potala oyo lobo la réaction mutu ta respecta kiyo asepela na ete comment yo ko vandisa e otalisa ne ya ko memanda kunaye ba pesa conseil Benjambe. Et puis, elle dit que maman, non senti que besoin qui t'a au soleil. Benjambe, penta suki ada lobi nanga boy penanga museka. Na lobi ne ko mabete mwana nanga tata ko ndi makanga tenziba ngata tulo. Na lobi na ebe na bosengo nyota na atata. Ntenda ko na bino. Ko pekisa mwasi mosala po nini? Ye pa bina nga mabete to kabwa to be bien. Jambe pena na joroba. Maman, sko ye pe maman na aya oluka. Mo santo ebise, mo ba do pekso musala yo zo kanga na musala po ani. Vous avez même des marches, nous sali. Maman n'est pas comme ça. Si vous avez un bagage d'accident. Et la qui s'y est, tika comme il côté ça n'a libala moi. Tika te. Na kota na libala wana. La kene ko pesa mbango conseil. Na tika biloko. Kame ma ki mungala na makamnyo. Kame mungala tika nini? Kote ko loko nini yango na tina ngana posa ko silikate de ko. Na ko silikate na zoro. Na ko silikate ro de ko. Na ko silikate na zoro. Ko za posa silikate mais tout no izaka mutote yo silikate. Na place le bano aussi kate sika kaka il faut na temo tema malamu soki na zaki bele poli baba kwa be poli na ka na finga tape ta na finga pe ya temo bali ye ça passe ya tena zaki na mama be poli na ngai na lo bane yo pe na ndoto mo bali ya mo sa de la kayo soki na zaki mo bali mo so zaki mo bali mo so ko pekisa mo so mo sala be po na temo mama kwa kimia na ko mama bete na to bate na bango na libana na bango bien. Nande na lobi yango te. Ça dati maman mosusu te na yebisi ye pe na bi yo mo ba ba ya classe. Loma na telema. Telema. Eh, loma. Ah, quel bon tata maman. Eh, ma belita. Bula yoka. Ma belita la. Le belande be famille papa le bam. Ma belita la. Ngama. Moi si nous ne connaissons pas les mila biso. Et dérange encore. Eza classe. Le père est côté Kamasela. Na moni moto ko sala ngo position te. Le père est côté Kama. Ko eska to luka on na bobali na. Ngana ya ka papa tato ba mécanicien qui nda ko kosa osola na bango so luka ni ba ka yo mako. Eza classe. Tata mécanicien. Ah. Namona otenga na lobaka ngala kisasai bataka bomwa baboki na YouTube tina data oui baboki te ah YouTube te tina ba page komona nga
porte téléphone n'habite pas là. Bonjour. Bonjour, Patuke. Il y a un souci? Élève non camarade. Moi en classe on le temps qui ça. Oh tout le temps on fait la rapport. Mais messieurs, quand l'élève na wa sali bon. Messieurs, élève na yo azongi si bon. Une semaine yango pa tuke une semaine gi ala la suna ndako. Une semaine gi ala la suna ndako te. Une semaine yango. Gi ala la suna ndako te. Comment ça? Qu'est-ce qui est arrivé à la Nante. Pesa non maître, yo za maître. Pesa non quoi élève na yo azateti. Pardon hein maître, le quoi élève na yo azateti. Élève no zo yo kate. Yo maître ozo tangise na ndenge nyosto alingi ko yo kate. Ngape para na ali pesa non conseil. So na zuna kanisi biloko nyoso na récupérer garantie na zone pas na ça ma bien. Irène, s'il te plaît. Combien on a maître T, il opposa par anaïté. En fait, bon, il faut si la yo. Posa moi mon bala batu o lobby na ndenge nyos tu mutu alobaka. Ali ngokate. Oui papa tuke na bi ke mayele il faut si la yo. Le quoi ce que mayele si le ngane bible lo ba. Disika mayele na mso batu esuka ba ya nzambe ndi bandaka. Le quoi ngai Irène mayele na ngesili. Gi asisi nga mayele nga mosko na luka mayele mususu na ndenge na ka. Neti. Oh yela nga kana mutu ya nga na osala. Non, comme Moussa m'a bêté. Tu peux avoir la raison, mais sauf ça dit la réaction, je au père de raison. Moi, mon balo pina sakani na ngai. Moi, mon balo pina sak. Mais moi, so na sepela. Moi, so gazo bimanai. Ah, sepela. Moi, so na sepela. So moni na moi c'est déjà. Non, na moni ete. Mais na yebika ka bimana moi si. Ya na bi moi na moi so na sepela. So raza mulai, so raza mukuse, so raza munene koleka nga. Pona ebiye ba gune za basa minene. Gina nga bagune za ka basa minene ya milaite ya mikusete ya mwata e mwa katikati lokwa nga do bagwa geza abongo mwasi wana soki na zuiye eh vungule na oka ngoka na songa ire no liango mama ire kandozo bana na ko posa vungule non vungule nazo so pas nazo ka posa olia vungule tu peux pas tuer une personne. Na roboma ona ko mona ena gina nga na ko boma ko bon mututé ya tika nzambe asala justice s'il te plaît au moni le loso sala justice ya biso bato hein bato bako ko condamner mais ils ont raison mais au côté prison tika nzambe yenda sana vraie justice yenda sabisa bien mibali ato pesa balia ka te papa zwa na yo lia na yo mama Irène na ngai moko to comparer mibali nyonso te e oloko na koyebisa na yo mwasi oyebisa basi nyonso mibali nyonso baza pareil te esa mama kamuke moni mobali boya sali boy mibali nyonso baza pareil te eza mibali misusu baningaka basi na bango baza fidèle eza mibali misusu baza ba chargeur. Merci. Non, je n'ai pas dit ça. Koko kenda boye te maman. Nani maman Irène. Nazangi maloba mais nazana maloba. Mais na koloba noté, na koloba mona mobali. Moi mon problème à nezana tout na ko ba question oyo à maintes reprises. Qu'est-ce qui fait que Yo pourquoi boza ko s'attendre? Non. Là tu comprends son différence ya mibali. Ngai tuke na tonda. Na longoli mi. Gi atondaka. Alors kosogi atondaka. Pourquoi il n'est pas satisfait? Pourquoi il n'est pas satisfait? Na ebi so na so na libanda na musala plus gi akenda soka mina biloko soka lia ka ko mona wani ya mamobwe a dévorer mutu na ebité. Na évité pas Tsuke. Na évité.
Bon, en fait, totambola kaka nga na komene nakosala ngo nga moko Mama Irène tikanga na mene banquette oyo nga na komona na kohésiter te na kozangisa pe te ya koyebisa yo oyebisanga te non na koyebisa yo parce que je suis de ton côté Alain Zus Mupao mobali ya Dudu Ntimba oyo bazala na Italie oyo bazalaka kote mona ba ligue bombo ba master na bino alobai abituke nde azana banda kokola na biso tuke aloba te so kende abituke aloba te yende ka abombaka na ina ntimi to oloba te côté obomba ndako si moi je suis mongo abombaka te mongo alobaka ka vérité je sais que tu es déçu mais il pas songa ko la nonga mote insemaine tiki na ndako pe na tikali ndako na lalinga bo mais gia ko mola tsana na ndako insemaine irene olala yemoko mbani moi sona za makasi moi sona za makasi penza wazwigi une semaine play azuma cité moi sona za makasi azuma cité ko lobana no makamo moi c'était pour gagner ni bosse za ki sona bengi na bengi gia mon bila ba peine là oui akati na yo rappeler sous tout akati na rappeler sous tout était donc akangi ko abike moi ça déranger na akangi karaté biso basi moto soto yeba rapena ke moto nde moto nyoko la nde na nyala nzima kota la ndako na éviter sozo comprendre que nous avons maloba ko bana mais je vais faire de mon mieux dans cela mbana yo et puis que boso na ndoka nta yo poza na yendenge moko yo poza complice ne mais na yo vanda na tali na bi yo za moi sona sepela ka moi sona peut-être fois sepela ka ça nzambe merci na zwa penza mobalo pesa pena numéro chaussure nanga mais na moni gi penza aza numéro chaussure nanga te des fois gi numéro chaussure nanga yo zo féliciter nga mais il get aussi ça peut-être quand ça m'a bien pour nanga te il get aussi ça batu na sola na it na sola abina mama Irène omoni nga mobali na zo omoni nga tuke nanga so ba bisela ke tuka mana moi si mo quelque part tuke a trompa nga no mela poison na kufa OK peut-être si ko kwani nga no lo bango te pa ki kwani Irène no lo bango te ke pa ki so ba bi ke ki a trompa nga no lukana se lo moi mabe po gi na nga trompa nga te gi ozuluka nini moi si aboyi merci non le logo lo baté soka ye ayana ino tuna giluti no pape et lokoté son numéro n'est pas akangaki attends n'habite so yo so e me kana na msunga koti na liste noire ça va? Pourquoi vous êtes montré à cette heure? On a cherché parce qu'on n'a pas fait les devoirs. Ok. Mets-toi. C'était quel devoir? De quel groupe? Et toi aussi? Tu sais, toi tu es un homme comme moi. Excuse-moi, ne sois pas comme ta sœur. Parce que ta sœur va suivre sa mère. Est-ce que c'est normal? Ce que ta mère est en train de faire dans cette maison. C'est à elle de faire le devoir, n'est-ce pas? Tu permets que je frappe maman aujourd'hui? Tu permets que je frappe maman? Non, ma chérie, dis-moi. Tu penses pas que je dois frapper maman? C'est quel genre de coup? Non! Pour elle, c'est le travail, c'est le travail. On va rentrer à l'école. Venez, je vous accompagne. On va sauver ma maman. On continue. On bien nous 50 fois. Kukabezanga volontaire. Lukanisi ndio makabakale. Kukabaiza fubuta manangu. Te lukuta papier wana. Lukuta papier wana, lukuta papier. Lukuta papier yubwaki. Kwa komba ka wate. Ye bokilo ah mais pourquoi kabaka timba webele bwaki kabila yo. Duko komina biliani ya moko sanga tena. Ule bikate koto yo kamaki secret umeli. Donc ah bokolo bokilo gia kuchama kulao. Ata 10,000 francs pamboyo. Suki a pensionné mko wana yake wa panzi mbongo akabeka yo yanga kiaku
Kiangana. Uleki na yozo kamata zule sanga zo boko langa. Yoko kusala ngota mkolo moko te. Chante souli na ye. Sérieux. Izama wa isa pena soni. Nani na Yonya ya mkolo boya te ko kuvuda mutuna yo kalikiri sate. Soki na buta ki mwana ute Gladys. Nanya ko sugo wapi? Papa, yozo ba bon so yo mon papa. Soki wa bon. Je forme te. Rende doit forme. Menga na buguli yote tande mokoli. Ngate, mbona na yo? To mbona ya mama na yo, ya famia mama na yo. Mbona na mama ya pasiti. Na yo na Gladys ngai moko na tsali makamnyoso. Yo kyao. Mbona mukio kama tisoki kopiba kabila kiawa, ukomi kumela kukaba pe kukabate. Pe na lubina tonga wa sumba ta mapa tu melatia pamba. Iyenga ukimi. Papa, wa yo suko tia gang ki todo tia. Iyenga makamusala gafe. Makuru bata isikizi. Bonjour. Ça va? Ça va. Ma banu lala ki na chambre, kanga mi na chambre. Il a bano bonga matin, non qu'il est RLB Fashion. RLB Fashion. Ah, soldi blokasika. Kasi yela ka beta costume ngumba ya ina pa. Bona RB kuna tika ba Et costume. votre kabla basika. Bloka basi. Kabla basi. Kuna ka bloka homme. Yela ka ta balantine. Lentille de Ba balantine ngona kuna lantine. Ya ute. Inabi ayo kana. Mama. Nganga na swana yo. Oui. Ba opportunité mususu ba saisir yango. Bani. Opportunité. Voilà. C'est à la kichi. Aza kubima yenga kutana pressa pesa. Yo, umela. Non, mais là. Vale. Mama. Mais maman pour eux ça ils appellent sérieux. Et là sérieux. On en a vu. Nganga na swana par rapport ya tonton ya ki Guy ou apanzi bambo. Bukiloko. Guy na moni ka le quoi bébé Chico maneka Château Rouge wa en France. OK. Alors, moni ba ena blongo mususu eza kaka etute kota le quoi etekiama. Okoki ko rater nyonso, mais oko rater yete. Toza na posa na ye, tozala na ye, bon na ye, on dirait famille comme banda na bota. Banda na bota yo ye. Banda na bota yo bimiselo ba. Ya conseil yango. Voilà. Ah ouais. Mama, opportunité wana kangango mama, kangango sala tout, saisir opportunité pour uzanga mbali wana. Mutazo kabambongo ndi wana zo tala te. Apesi, ayebo apesi. Chaque jour. Attends, ça que 12 heures sur le tapis. Chance ndi wana mama. Ni bali basi belé basa kuza kukuluka chance ya ba famille belé ba comment ba ko vivre boy. Soki kande kuna bino mwasa za kitoko, bino nyonso libota bokuma obikela wana. Maman il kuma bongo donc il suffit kaka moko loko de chance ale famille mubimba baye kudiembela wana ngana bi famille Mwanza Josué Mwanza yembaka mais akoma lipamboli pona famille fona Mwanza nyonso bon opportunité on comprend donc biso to moninga donc maman botinga ba ngana ko gape ko tchaki teti na bike na otika na su libela ka libela mama yega yo zaka na chance te banda bomwana nataka déjà 6 mois après natali ko olongona bongo mama na yo bamba na sela bio ya na chance moi je mona ko ikanda na chance te ya wana zingoyo ya Gladys ayo ko yete yo za utele au na iporeti yao abuse za pe ko dia bana bomwana bona oya ya kasi ngata mwi na buta mi jana mwana bila mama bi izaki makamu kwani tena usala ba ademi wana Adem mi kwani mozamo kwani asanga na dutu bia unataka yo muneni boy ngamu kene tali mama yo mukene natali Gladys boy mukene ngamu kene mama yo mukene tali yo ngalo bia te oyo na ndivite mazo bat mama tukena ademi tukena mama ni ba minene no alors ça fa mama nga cheka si okay bona te yenga saka di papa ni kamyo bano ndolo bakama mona obeta ngo bido ndolo ba okay kuna uzongi kotambula tambula pa ko éviter pe ba camarade yenga kongula otila makabu na mai okay tono yana seka sauce mama na selena ikuma voilà bon yenga kama ta ko mulungu uchipe parfum na ndako cha chapa d'accord na cha kisa ba mungito parfum somé na nini oh na nani communication koto nyano isa propre yenga so si so yana toilette oh papa ni ngo tuti tena ngo mo amsala boy
Bon, toi, tu es toi qui as reçu. Et bon, ça, toi, tu as reçu quoi, tout le monde? Ah, tu vas laisser. Non, non. Mossad. Bon, écoute-moi, regarde-moi. Et comme Nini, c'est comme juste. Banana. Banana. Pour des fois. Mais l'obio va dynamique, ce qui était important, c'était quoi? Je suis fatigué. Mais au Simbi, ordinateur. Écoute, on va faire une chose. En tout cas, Nandini, Obenga Moseka, Obenga Dekor, Obenga Bakoko Labino, Bama Koutabino. Je le répète encore, tu arrêtes avec ce travail. Maintenant, tu veux qu'il a démontré quelle preuve pour comprendre que pour comment ça va changer. Fatigué. D'ailleurs, tu n'as pas pour la couche de ça. Pour ça, on fatigue. Tant que tu ça. Olamba, là, ordinateur peut mettre. Ordinateur peut mettre. Bah non, mon épouse, mon mobile. Il m'a regardé en face en disant, papa, maman ne nous aime pas. Tu dois avoir honte. Joyce. Pour que tout n'aille. Moi, Nanga. Moi, d'ailleurs, il y a un gâteau. Moi, Nanga, Ada. On a ça monté. On a ça monté. Après 9 mois, c'est Simbelio. Après 9 mois, c'est Simbelio. On va continuer pas. Mon pantalon. Parce que Simbelio, c'est une monte. On a commencé Simbelio, on a beaucoup de là. 100 000 de quête. T'es quoi? Comment? Là, c'est au moment où on sort le pays. Bon, je vais 5 heures. Donc, mais tu as pris la salle Wana. Wana, tu as ça dans Woumé. Yo. Nabuka Boto. Osana. Tokosana. Yo, Wanda. Yo. Tokosana. Nafumo Boto. Papa mwana bananga aza sunenge mubananga azala kitendenga la ebelaki papa nanga esinga yo osa soma babi pana yo eratakate papa naza aposa mubananga azonga mobali nanga oyo nga na ebaki ya ngai na muno ndiro mubananga to komuka kulena ya ona e papa na sekera na mwana ndeba ebisinga Ona na josali na yo retour de affection. Affection pour les gens qui n'ont pas vu. Le corps est bimaki et jonga. Merci. Dans le jonga et jonga voiture. Merci. Papa m'a dit tata fois 4, tata fois 5. Il faut 4 pour senga ma condition soso. Ya solo. Il faut 4 pour senga. Avant yo ko joya ngo fo jo mo pa ya mutu ko moto mo pesa mutu mo soute me mutu sana yebiso. Nana pesi yo pesi. Tango kokanga ye simatikali. Mais mon bal non ka. Wana bilima basengaka. Soit ubimi na ngai, soit na moko ya bilima ba pesi yo affiche. Bon te ndika ya moko. Ya moko. Tena eba tena ndika ya. Loma loba na mai boy. Ndimo jana mo posa pona mobali wana. Oye kangami na se ya mo kangami likolo. Oye kangami likolo ya mo kangami na se. Loba maloba. Gi mobananga. Gi naza poso zonga na motema na ngozonga na baboko na ngana zonga na motema na yo. Gi posa ngeza o nyoso tuna ndolo ba usala kango. Gi posa ngeza ndingo za kiso ke musala ba 17h 18h 19h bando ko mati bando zonga katsa ndako. Nana posa affection wana. Nana poso zonga nde na yebela ki o ozaki ya ngai.
yango wana kaka nazalaki na kokusa retour de ferchon nyonso oyo ekamamaka rese yango ekamamaka likolo oyo mwana na lobi yango nde ekokisama yango na lobi tika ete oyo nyonso mwana na yo alobi ekokisama mobali wana azongisa bolingo na ye ndenge ezalaki liboso retour de ferchon nyonso oyo ekangami na se yango ekangamaka likolo nyonso ekangamaka na se yango ekangami likolo epesameli yo ndenge posa ya motema na yo esengela merci papa azongeli yo merci papa azongeli yo merci epana na itembezaka te merci nazongisaka bolingo oyo ekimakala napesaka misala nafandisaka na kiti ya bokonzi oza na posa oyo banda kobata ba avion papapa okopostule 2023 te papa nazopesa mpe bavote na ndenge ya mystique nazofandisa bato na bakiti ya bokonzi bato na le monde je travaille obrigado satanado obrigado lucifernado obrigado satanado obrigado lucifernado epesa milio nayambi yango papa merci tya makasi ya bakokopana papa mpona mosala oyo osaleli nga nayebi ke récite eza ezali na otya franc na otya mbonga mindele yo kutolobela biso longo eza important dekor nanga za bilia lema koza biloba loba te yo kosala wana te ozala mpe ya mosanto journée samedi prochain. Samedi prochain. Passé. Passé. On a zalé panae. Fait na pese mbongo moboye. Chika Lukao. Franco-congolais. Franco-congolais. Chika Lukao. Assez bon. Chika Lukao atindelo mo bana J26 confiance pas na yo. Chika Lukao. Oh, eza Chika Lukao. J26 Vemba. Oh, J26 Vemba na Chika Lukao baba tumoko bana France. Donc ce loko ya batinda pana. Yo mona ngalo ka moto ngisa ka te. Na bosa ni Chika Lukao. Adjong si confiance susu na bomande na. Yes. Neta no ke kuna mobali ya musanta vanisina. Yo ke kuna na ite so ba pesa ki okulie. So ya omela. Sujet du jour ezaki de quoi santé. Comment yo mama na ngoko bumbanga te. Telia nao. Lia. Kuwajo bande penda lia nao. Nanya ibisio. Omoni bofwa na biso Adam. Ale jawa ba tuto tongi na likambo leki. Telia na yo. Lia. Oke kuna na ebite so ba pesa ki nini balaki yo nini. Si j'ai colonial sur ça kuna Adam ngate moi sina sala. Si y a un de photo le mélange chaque jour to pesa mo musu. D'ailleurs moi chanter si je vois na musanto libo. Na ça faut na bomelo koyo. Na cha si ja si ka décor à santé. Mama yo c'est la moi sana. Soit quand y na nzoto to ayaki na ba grimace yangi nga bana kisasa lelo. Et zio na ni. Oloba ko zali kukuma teza soni. Bilo mususu kinopeta unena poano ya kibokiro te. Neti to za mtavua mnene okitavua pourquoi. La regretter. Apanzana libota te yo mondo panzana libota. Est-ce que on a ke ba ana bakina Asa to santé tena na. Yo lobi la lobi boni d'école. D'école abi mokolo bana. Nani tango yo tuninga yo tuninga lobi la. Mama boni d'école. Kana ebiso kana bi d'école kuna me makamone wana. Nabi nini nabi L'explication indirectement peut ça na posa na moté. Na posa na moté. Nabi obina mama nanga. Yo so zui ochema wana likamobwe c'est ko sala kiamu. Yo so steli kamuto nganzu kaka osili kaka. Kibo se kanyo sweke. ete ko na bongo te. Bien te. Na ye na ko.
na bali kotuna elika mona mosato Mama bomba na ye. alobaki bongo te nde soki on bisili kamoni na mwele kati wana ndinga na bi ye mutatanga kikombo na yo esika tangi kombo na yo kana bita de kola ya lidi be nani nde likamona na mosane koto kiwa duna biwa atuna ki yo ngana otuna mama tuna ki yo kino boy yo te mobali mabe abala musantu to abala libota mobimba soli ada na sololi na yo na ki kotonga mwana na ngati na lobi na yo na ndenge nini yo tuna ki de kola ya ngape na kotisi mwa lisolo wana po esaka mwa lisolo pe to solo la ki malamu bonge ngo niyo koyebisa nani de kola mais prochainement so beteli yebise mtu na beteli lisolo pas za mutu te moi comme alokwa nyama bino mbo pesi ba risque au pied wana nga abala mutu pa ngate zolo bana ngai awango zo ngai kono zolo bana ngai nantu na yo mama itakala nantu na yo nani mwa mboke tikila autorité na lokwa mboke tikila nga kokana omira tikila nga kokana omira normal adona mboka so ute pa uta mboka yo so bazu barani bauta na mboka ndima kango ko mama na uta mboka pasi na yo ungetonga mwana kuna na nini wana okekotongelo na nini ngani okekotongelo na nini eloko nini okekotongela yo boni na tongelo na nini eloko ni otena ngo apale ko sete eloko nini otena ngo il faut lui montrer ma kasi fali mwasi ya kufanda wa olinga ko mono na sala mwasi wa gai obosani mose ko wapi okoni me famille mbali no tilo na ajo bali na okati bonga na tina bali ngai nzamba sali ngai ko kate na kena bango wapi famille na mobali na kena bango wapi temo mabebe bongo temo mabebe yo ndeba na lelo ngoni ngadi adefo nalingaka ye soyebisanga nde toyebwa aza te Gladys ero ake wapi to eloni ezwi Gladys abosa na bwa effort nyonso nga nasala oui bien sûr ata na mbongo te mais Miguel ate ya mokie oyo napesaka bariki yo olobaka na olobaka bomo nga moko nde na boye nayebata place Gladys akendana te so nayeba bango babenganaka nga nozoni otoyo solo nene owai mpo namonaka ye te ami intime ya Gladys eza na kaya kala te boya lelo yelo nga akoma mutu mabe na koma oyina Gladys pa ngoko balinganga na kutana ye te koma ka so na ye ya na bango na kobenga papa bango saka zai na kati ba bango nde babika sa te deux fois oui bongo na oloba nini donc Gladys na kati ayoka mongongo na nga banda avant yebi na kimia on peut imaginer comme ça je pense c'est vendredi passé na ya to bitu ngana Gladys to soli na téléphone webi na ye na kuta ye ngala bango boyo kota aboyo bimsela nga Gladys bafinga nga likona ngo somo nga izozo na zwaka te na za jalouse mwana bango baloba bakaka koloba bosco famille na emo balingi na botenga sa na kangama siko Gladys akomi kosala wapi akomi kozwa mbongo wapi opana bango bafungira yo zwa non nga na yebi nga na Gladys totangi banda première c'est aussi humanité lelo ko nga koma mutu mabelo sana na mona ye na faire comprendre ye ndeni na lingaka ye Gladys akotika nga boye te bengeke na téléphone azo yambanga te Bon, bien. Bien. Pourquoi vous avez presque beaucoup de bakani sonné. Je dis au monde, biso te tonde. Parfois on a un restaurant ou bien la terrasse côté. Mais là que on on peut ignorer biso tonde non comprendre. Bonjour na pesa bangulu. Bonjour. A comment on a mérité mangala mabo pourquoi? Mangala nini on a sali on a mérité nyoso so na tindi Miguel abenga pa no ba ko mo la Miguel abenga ngane ni osa ni mo nga pourquoi benga ngane uzo yambanga te Gladys to oui no ya mi o senge mutazo occupé et bien moté est-ce que uzo résoudre mambo ça na seni to na bité ni yango tu wapi non expliquer ngane bien non comprendre que boté na biso portail na biso so vous avez besoin ko vendre bokoti ba biso ba kiti ko vendre ou bien la terrasse eza na bo vendre na bilo bo bengi yo biso barik mobile ni on ça rappelle à l'invité puis na omisu donc on peut se la rapport pour bien Miguel ne yenda imam ne sa vie là non peut se le rapporter juste la bengi po yedinga juste le yeta lingi sangala yo on mo panza nga se ngba batu solo ba ma mala tuza ba problème olo ba ngana panji osanga mutu musone ngai dalobi net yo boko linga noté mais vous savez couple mon qui tombe pourquoi linga on ta buzo ah mais oui net yo la âge ko la la vie nanga ala ko to la la vie na ni non la ndeko ko tena komba na bolo be yanga te
Bari kosakana to ebinga bio. Kosakana ngate. Non mérité nyoso point. Etalinga te so mérité ou bien mérité quelque chose. Continue na ngetula nzongo te mako ndanga. Kobenga ngetula tenge tula ndobe ya nini? Kobenga ngetula tenge tula. Fonduka makausa makangani na yo luka yo. Oko luka nga pona no telemi afala kote pa ba parents nga otuni ke Gladys boye. Oye osel nga tuni salibanda boni boye ko bari. Yo nga yo tuna problème na yo. Mais au lieu sous comment on a été na ya bobimi pas nous pesa ba au restaurant ko nga mi mona restaurant te no to mona restaurant la oza mobalo amayele mutune sala to muto olingo ya mona téléphone te olingo mona te olingo ka tongo kota cercle après bato bani akufa pona mwasi ozo mona te dake mutu to sa ba réaction bon to ka lingo soutien faut pas so neni restaurant ni pour linga na soutien to yelo to ni lokote na kina lelo il faut moi parfum téléphone à bien na rouler na car na nenga kilelo yo lingo so saba nenga so nza masungi ninga na tonte s'il vous plaît lelo comme na tante pour makamza masunga so kinza basungi te nza mesa sanga conseil barike rosimba Gladys na lemi na conseil on na rosimba ngape na changer nga c'est simbi alors luka baso ko banana bango na pasi ti ko zo misengo ngala ni maman na bisengo c'est quoi ça Non, je m'appelle comme une tonne de télé, maman, ça.